batisi o ya foulard totekaka ba ensemble totekaka ba robe ya ba femme forte ya ba grand super wax hollandais donc olati oza na bureau oza wapi olati na yo propre oza na boutique na yo tekaka et tout ça obimi no à l'aise surtout ba maman oyo bazalaka un peu na basima un peu hein minene wana voilà ba maputa eza vraiment bien surtout pour na bino neti modèle on a lati soko za mana basse moko ya munene ba midele ya boye ekosala yo bien liputa esa ebongisaka quand même forme ekopesa yo pe respect oli ya kolataka ba pantalon oza na sima munene ozi pantalon olati ale ozi eloko ya likolo mukuse non otie ebimisaka vraiment propreté mais soko olati liputa na yo ekopesa yo valeur ekobongisa yo forme donc okomona maki obimi bien même ba ensemble o biso totekaka ya foulard donc soki oza na sima munene okoki na yo kolata yango ezipi yo eza te ke mwangana non ezipi yo mais epesi yo forme penza ya bien forme ya propre okomona vraiment même bato baza wana okose gêner même pas voilà les grandes dames donc somba elamba na yo luka couturière na yo aye na ndaku après azwi bilamba na yo atongeli yo sauf que wana eza ba service moko un peu spécial il faut qu'on s'attendre kaka ke okofuta ye quand même moins plus parce que azo se déplacer yondo se déplacer te mais yende à se déplacer donc il faut bakisa kaka moi quelque chose voilà les grandes dames ba fait yango yo bo passer ba commande na yebisaka bino déjà que na mois ya décembre poste azalaka un peu na ba misala ebele poste aza na misala ebele soki okomande biloko na yo juste pendant ba fête surtout soki okopesa yango cadeau ekozala mois pasi okozala vraiment sûr te ke bilamba ekokoma na moment oyo osengi donc ça peut arriver aujourd'hui ça peut aussi arriver que aujourd'hui te donc okoki kozwa yango peut-être après soki ezalaki cadeau omoni ke ekozala déjà tard donc moyen opesa lisusu mutu cadeau eza te moment ya kopase bacommande na bino yango oyo na décembre poste azalaka na bato tellement ebele azalaka na biloko ya koposte ebele donc ça peut arriver pe koli na yo parfois ekokomelo après même 3 mois parce que je me souviens naza na grande dame moko na États-Unis natindelaka elamba utawa kutu Afrique ya États-Unis akomande elamba awa elamba wana nabosanaka te esala 3 mois mama ati Kinshasa azongi lisusu nde elamba ayekotindela nga video alobi mama nazwi colis donc eumelaka parce que akomandaka yango na moment ya ba fête donc voilà on nde moment ya bien ya kopase ba commande na bino ya kosalama ba cadeau ba papa s'il vous plaît boyeba pe kosala ba mama cadeau mama aza na besoin ba mama biso na yebisaka bino ke tozalaka vraiment faible devant mama puta super wax ata na tondani nango 1000 soki osombeli nga kaka moko to mibale en tout cas ekitisaka motema ekitisaka tension bonsoir na bandeko nyonso bonsoir modèle na yo ya top très joli merci beaucoup ma chérie donc cadeau ya super wax ekitisaka motema donc eleki même basaki ya ba Gucci parce que mosusu Gucci ozoluka bambongo ebele okoluka mbongo ebele po sombela mona pe ekokaka nango te mais ya super wax donc ezalaka na prix moko raisonnable donc ezala grand super ezala super normal ezalaka na ba prix moko raisonnable. Hello vous êtes dans quel pays? Nous sommes en Autriche ma chérie mais nous livrons partout dans le monde donc cadeau ekitisa motema cadeau surtout ya super mama bimakaka ya na ndako akuti osombela ata 5 pièces ya super akuti emballage ya visco evandele likolo ya mbetu papa tika na oloba na mingi te donc voilà bosala ba mama ba cadeau komona mama outi maternité surtout ba papa poto kosala ata cadeau te mama boteli yo mwana outi na liwa po kobota pe ezalaka liwa donc mama outi na liwa okopesi ata eloko te bovandi na bino pe kaka bongo ata mwa cadeau eza te aminiseni pendant 9 mois ba douleur ba souffrance aboti de ozotali kaka bongo non les papas soyez quand même gentils
hein? Maman erazo bi hôpital le jour de maternité akuti ato sosombele moi 5 pièces otiele wana erazo bi hôpital akuti kaka emballage ya visco likolo ambedi. Oh maman, en tout cas félicitations, merci au botelinga mwana et tout hein? Donc maman télémana nunata la modèle un instant ma chérie. Donc voilà, papa pour ça la capte maman ba cadeau et ça la vraiment bien hein? Au maman kolingo lisusu makasi atakande ezalaki akokisa vraiment tension. Donc pour liputa ezala kaka fin bambo makosomba ba bijoux ezate ba bijoux eza trop cher hein? Mais super wax eza quand même mbongo plus haut bate que la super. Donc mutu papa okoki kosomba yango vraiment facilement. Sombela maman moi 3 pièces, sombela maman moi 5 pièces. Si elle a un ambetou, en tout cas, et que ça là est bien. Là, c'est que nos grandes dames, elles ont besoin à mon modèle. Voilà. Là, ma tsali pour tato bomba libumu. Voilà, yango yo modèle. Yango yo. Voilà. Maboko. Et puis Sima. Sima yango yo. Voilà. Ba mama ya Sima minene tala biloko. Otosoko kokanga liputa te. Tonga jeep. Hein? Tonga jeep. Zwa eloko moko ya boyo. Comment ne kovandi so Sima na yo vraiment très bien. Sans problème, on peut se gêner. Voilà. Donc, voilà les grandes dames. Moi, et l'autre, on a zaki na ngomukia kosola na bino yango wana. Donc, je pense que live na biso est comme vraiment na suka pour